Bonjour bandeko balandi ya Gilmas Music Channel. Bandeko na ngai obolingaka analyse ya muziki. Touti kolanda ndeko na biso yaya na biso artiste chanteur Savané de Picho. Savané de Picho toyebi bien que abunga azaka susu na actualité penzate musicalement. Toyebi attaqué sa père depuis alongwa quartier latin ba evre asala na yebite soki eoko le kami balé na yebite soki moko kuteza nga personnellement na yebi yangote na zanzambe te pona yeba makambu nyonso mais nga personnellement na yebi yangote soki bozana eloko oyo boyebi ke Savané de Picho asala o e marka mokili mobimba après sorti na ye na quartier latin boki ko chata titre na commentaire na kotanga ngo na koyekola mais à ce que je sache Savané de Picho kolongwa na quartier latin ezalaki fin ya carrière na na koloba parce que na carrière solo il n'a pas pu évoluer ako ezalaki na carrière moko morne ndenge nga nazo monela morne parce qu'il ne fait rien mais ndenge auti koleka na réseaux sociaux koloba makambu ya Fally Ipupa na Fely Tyson na je pense que selon moi je pense que Alandi eza mai place eza kuchola Savané aza na actualité te alors Koffi Olomide azo sala anniversaire ya 39e anniversaire à quartier latin alors aza déjà invité oyo toyebi akoki jamais koya koloba makambu ya bien et pas ya pona Fely Tyson akoloba pe makambu ya bien te et pas ya Fally Ipupa makambo ko benga ka batu basala cheye ba oui c'est normal vie ya mutu ebo esalema bongo même Savané de Picho poza la Savané il fallait qu'il aleka na wenge à l'équipe quartier latin Fally Ipupa aleka sona ba kibinda aleka na batala latin akele ki quartier latin eza parcours ya vie na ye lelo aza oyo aza lelo makambu Koffi alobaki wana biso nyos tozala nanu sincère oyo Koffi alobaki pona Savané pona nani pona Fely Tyson mutu normal est-ce que Fely Tyson akoki kokende kuna oza kosala nini conférence de presse oyo ezalaki ya makambu mususu oyo etali Mama Si album ya suprématie ya mama ya Cindy Lecker mozo kotisa makambu mususu ya ba invité na anniversaire ya quartier latin deux choses d'abord ezako machete ezako rimete et puis ozako lobake ozako inviter okoki ko inviter oyeb Koffi ayebi bien que azo sala chez Fally Ipupa aza musicien ya Fally Ipupa ce n'est pas que aza musicien à quartier latin invitation bien que aza assis à quartier latin mais aza poulain ya F victime aza poule ya Fally aza ko travailler chez Fally azala mukolo ndenge bozoloba azala mwana muke même ndeko na biso oyo nani Eric Tuti bango tu baza ko beta vraiment libanda Fally asala chez Koffi Olomide mais lelo azo sala chez Koffi Olomide te Fely Tyson asala chez Koffi mais lelo te Koffi akoki ko inviter bango te ndenge alingi c'est comme si ti lelo bazaka kabana na ya ko mema bango ndenge alingi baza indépendant Fely Tyson pour kende kuna comme aza travailleur na kati ya victime aza poule ya Fally il faut azo accord ya président na ye ya patron na ye sikatangu ndenge Koffi aza ko traiter Fally Ipupa ndenge aza ko traiter ye imaginez-vous akokende ko se retrouver kuna ndenge nini Fally nanu ye moko akokende kuna ndenge nini ata soki aza il fit parmi batuana ba langage ya Koffi Olomide mutu eza ko sala bana na ye bazala toujours à couteau tiré ba oyo baza kolinga bakende epa ya Koffi Olomide ba sangana na Koffi ce ne sont pas batu oyo falaki Koffi asangana na bango parce que musique eza business musique eza batu baya kotala yo mutu lokola Savané mutu lokola Eric Tuti bako memela Koffi Olomide ba fani ya qualité nini par rapport à Fally soki Koffi Olomide azalaki a bon terme na Fally Ipupa Fally aloba bino ba wario na ngai yemo ala sepe na bokende kotala ube nga pe na kozala wana batu bakoya parce que
Fally Ipupa c'est aza qualité mususu. Koffi Olomide abimisela bino biso bato ebele ezala baburompe la banani soki basole wanga. Et tozana ba quantité na ba qualité. Mais qualité oyo Fally qualité oyo Fally aza nango eza qualité oyo bango tout baza nango te. Na ebite so boza ko comprendre nga. Alors tangu Savané aza koya ko s'attaquer a Fally kele baza ba petit na yeba ko solana ete. Wana eza pona âge. Mais côté makambu Fally aza ya depuis de Savané na musika. Savané depuis sans mentir pour être franc, Fally Ipupa c'est au vieux musicalement, c'est au néné musicalement. Au banda musique a pas avant Fally, mais tu n'as pas progressé. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Ce to bandi kotala apport na yo na musique na quartier latin, apport na yo musique na carrière solo, botali pe apport à Fally na quartier latin, apport ya Fally na vie na ye artistique ya solo. Là vous allez voir que Fally est hors commun na batu oyo balongwa quartier latin. Fally n'est pas le même. Vous n'avez pas le même niveau. Vous n'avez pas le même hauteur. Hauteur na bino za niveau na dimension mususu. Malheureusement pe eloko moko fobo yeba. Déjà so balobi ke bazana concert les 2 mai. O eza concert na bango donc ya munene de tous les temps. Eza concert ya le 2 mai na Stade de France. Bakoki ko s'éparpiller lisusu te. Parce que na minute o bazana maki baza ko préparer concert. Concert eza kaka musique te. Fally Tyson akobeta kaka musique te. Eza na makamuso ko participer na kati. Ba organisation. Comment faire ceci, comment faire cela. Donc quartier latin, ceux qui boko s'apprendre na Fally Ipupa, ceux qui a yete, ceux qui boko s'apprendre na ceux qui Fally Tyson, ceux qui a yete. Bande konangai. Boye baki bango pe bazana makambu mususu. Savané de Picho kobosa na likambu Koffi Olomide oti kolobate ke non tango ba yebisi makambu a Jordan Kusa aza ko soutenir nani Koffi Olomide aboyi soutien à Jordan. Jordan aza musicien lokola ba Suzuki batu misusu. Soki konani Koffi Olomide aza na posa ya soutien te. Pourquoi za kolukisa Fally Tyson? Pourquoi za kolukisa Fally Ipupa? Une chose est vraie, toki ko matana biso to mati to kiti to bandi ko kanisa. Koffi Olomide ti lelo azana posa ya Fally Ipupa. Balangage na ye wana ba attaque eza posa ya Fally Ipupa. Mais Fally également a compris que azana ta ko répondre vient na yete, azana ta ko répondre papa na yete, aza kimia na kwe na ye. Dangonde bokotala sika différence entre Fally Ipupa na ba musicien wenge. Makambu Koffi aza koloba sir Fally Ipupa. Soki ezalaki c'est Léo. Nde aza ko tutuka. Vous allez voir ce qu'a la différence. Soki ezalaki c'est Léo, c'est parce que c'est Léo n'a pas d'activité. Il n'a pas d'actualité. Il n'a pas de musique à présenter. Yango bomonaka akoya ko tutuka koloba makambu alingi. Mais mutu lokola Fally, il a beaucoup de choses à faire. Azana studio, azana concert, ata soki Koffi Olomide koloba. Fally n'a pas le temps ya koya ko répondre Koffi parce que il est occupé à faire d'autres choses. À part que zala occupé, azana respect avec Koffi Olomide. Mais ce que zalaki batu ya maison mère, nde wera lobaki likambuana, nde na miniti osele wasi abimi, lobeso abimi, manani soki abimi. Donc kolakisa ke mutu oyo aza occupé, il est na aza akadre na ba makambu na ye, eza na makambu misusu oyo akolekisa ngo kaka boy parce que il est dans la positivité, il est dans l'ascendance aza komata. Batu lokola ba Fally makambu ya Koffi, makambu Koffi ko loba 10 fois akolanda yango te. Maintenant nyo ndeko na biso Savané de Picho ye azawana pona invitation yango azolo babilobela. Malgré invitation ya Savané de Picho, nzembo nini ndia okende koyemba na Koffi Olomide? Ata soki ba invité yo. Bota l'exemple ya Déplique. Invitation ya Déplique na Adidas Arena. Déplique azana nzembo bakopesa batu bakoyemba. Savané azana nzembo nini o bakopesa quartier latin o Savané de Picho yemba. Batu pe bayoka.
nayebi te tamuso ezali, mais je ne crois pas. Alors Savané ko s'apprend na mutu lokola Fally na Fely Tyson parce que baleka na quartier la te boza komi kosa. Fally Ipupa il est occupé azana musala, il aza ko préparer concert. Fely Tyson aza ko préparer concert. Baza concentré. Ce n'est pas normal, c'est presque difficile pour na bango ba se multiplier et puis boyebi kofi. Soki mutu aye atamusa kolika ko diminuer bango na yebite ndenge na yebi Koffi Olomide botala kaka conférence de presse ya sorti album ya Mama Si ndenge a se comporter na sorti o eza ya yete eza ya Mama Si mais ye azui et comme ya ye. J'imagine ce qui Fely Tyson ya ye. J'imagine ce qui Fally Ipupa aye. Fally azalaki koya pourquoi ayaka lisusu te. Bato a quartier la te bazawana bisu bazolinga bazana posa koya me Fally Koffi moko azolo bazana posa na bangote. Arrogance wana eza bien te. Est-ce que ba billet eza kote kama? Ce qui le 29 novembre, est-ce que ba billet eza kote kama? La chose la plus importante yango wana. Combien de batu oyo ça venait de pichwa ko mema na concert ya Koffi Olomide? Combien de batu nani oyo Eric Tuti ya ko mema na concert wana nde biloko falaki to banda ko talela et puis ko tala soki makambo ngo ekozala ndenge nini. Na mtu na bino Gilmas na pesika point de vue na ngai na ndenge ya mabete.